Que Dieu nous bénisse avec Papa Kessé, Toza Poto Pambola, Bayo, surtout Balingaka, l'émission à Papa Kester, na Maman Tiffany. Vraiment, na Bani, on a beauté. Shalom. Beauté, maman. Bonne yo za de après quand on combo à papa. Ça la kaka. Ya lone na lo bate mo lo ba. Na combo à tata. Ya bwana. De mon sang. Donc église de réveil, donc ça veut dire faut battre la mouka. La pongi va comprendre les donc papa église de réveil. Donc le chef spirituel de l'église de réveil, le papa fondateur, c'est ça. Oh oui. Maman ministre, Nzamba permettre Oyana dimanche à l'élo. Aux ministres, aux représenter gouvernement actuel. Awa. Ndenge tomoni yo, tomoni gouvernement mobimba. Ce qu'on a bateau, nous sommes les qui ont ba prophète au nyo surtout. Nana qui danse. Ben kotala na ba acte. C'est Jésus-Christ. Parce que biso l'église qui mangiste. Église donc biso l'église qui mangiste ngana ko fundo na l'état. Ngana ko fundo parce que papa mfumalo malobaki moto nyonso fundaka mutu na l'état bakangi mutu. Ye moko soka kufia sala ka boloko wana na place mutu wana. Kolobi papa mfumalo. Papa diangenda. Enseigné ki biso boye, biso bakimbangiste soko fundi mutu na l'état. Soki bakangi obomi. So mutu wana sali 2 ans, 3 ans, 4 ans na boloko mukolo yo poko kufa yo poko sala boloko. Sont constitutifs de 4 infractions. Je tiens suis bien, 4 infractions que j'ai retenues ici. Laisse. Il s'agit, association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie en bande organisée. C'est honteux. Avec des gens qui portent l'étiquette ecclésiastique. Vous vous rendez compte? 3e infraction, recel de subornation de témoins. On a voulu transformer ces témoins qui deviennent des témoins à charge contre. Bref. Yango moni, la place tombée barate vometo, to za la kaka bongo. Même talba a dit Yesu César Yesu. Jésus que ça yebisi ba Yuda. Mongo oyo eza na elongi nani? Merci. Est-ce que on mbongo eza na elongi ya César habité oyo ya César to pesa ngo ya César. Ça veut dire comme église ça alobi oyo ya Nzambe to pesa na Nzambe, ça veut dire comme église ça makambu ya Nzambe. Si eza plainte, ba ko funda ngo kaka na église. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Shalom et bienvenue chez Nazaréen TV.com avec la maman, la princesse de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que je suis sur ce plateau avec Papa Kessé. Mais avant toute chose, j'aimerais rendre grâce à Dieu à travers ces cantiques et on se retrouve tout juste après. Régie avant. Lelo,
que Dieu nous bénisse avec Papa Kessé, Toza Poto Pambo, la Bayo, surtout Balingaka, l'émission à Papa Kester, na Maman Tiffany. Vraiment, na Bani, on a beauté. Shalom. Beauté, maman. Bonne yo za dia Afrika na kombo ya papa. Sala kaka. Ya lone na olobate mo lobe. Na kombo ya tata. Ya mwana. De Monsanto. Pesa bandiko ba olando mbote. Na pesi mbote. Na fe nanga José Mandaku. Benzamba apambola yo. Me na mbuta mutu nanga za na Londres obela. Nzamba obikisa. Merci beaucoup, papa qui s'est masoula au BTZ Belé. Mes condoléances, c'est dans mon noir. Mes condoléances. Bando kenda kolela papa. Wana tobeta ngo sima, wana tobeta ngo sima. Tika na tobeta yo za chercheur indépendant. Za chercheur indépendant ngina tshelo na no vidéo ya ndeko Mosali. Oyebi ke église de réveil boloba na biso ke kolo ya disons muta bandi c'est église de réveil za papa Simon Kimbango. Ezaka bon. Oui. Pour yéné mutalongaka na protestant. Donc église de réveil, donc ça veut dire faut batu ba lamuka. La pongi va comprendre les donc papa église de réveil. Donc le chef spirituel de l'église de réveil, le fondateur. Oui que ça yo monte même pasteur moko donc pilier et monsieur Zali, je connais au sala fort na tia yango. Soyez mon gloire à Dieu mais bon Hollanda on a chata titre vraiment aloba na plateau na ngai c'est un grand homme. Papa, bravo. Donc je cite, aloba que en tout cas, église des réveils, fondateur n'angoza papa Simon Kimbango. Donc, mais quand la oiseau le canon église des réveils, les lots na bande que vous allez na kin, malgré banaro le la matanga, mais oyebi makamwe le canon corps du Christ. Tout chelo nanu, olanda na mose na nzambe, oyo et puis tozon. Régie à vous. Maman ministre. Nzamba permettre oya na dimanche à l'élo. Oza ministre, ozo représenter gouvernement actuel awa. Ndenge tomoni gouvernement mobimba. Azan na nzambe zalakate. Oza ministre ya affaires sociales. Nzamba permettre dimanche à l'élo ma colonie tiama awa. Oyeba vrai na faux. Mama tango kozala vendredi na conseil des ministres. Lobela makamboyo. Il y a d'autres hommes de Dieu. Personnellement, bomoni tout ce qui s'est passé ici. Batunyo soto bando banga denile si po azanani. Soki mutu ya denile sezana bampese. Aokuta batumusu mitu ezana ba fourmi. Na bandeli pona koloba. Soki mutu ya denilesi ezana bampese aokuta batumusu mitu ezana nini na ba fourmi. Réunion ya suka na sambela awate na sambela kape awate plus de 5 fois o ba pasteur ba okufa na Congo chaque fois na télé makaliboso évangéliste Kabunjo alesa a discuter kate alingaka tu na ngai te na yebi ye to na yebi ye te na mone na butu na mone na moi na mone na tongo kombo solution il faut ça nini ezwama s'il vous plaît mon pasteur. Rendre à César qui est à César. À Dieu qui est à Dieu. Libanda ya yolo kwa mokambi. Oza papa ya famille. Tala liboke ya bana nyoso nzamba peso au monde entier. Tika justice et réagir. Soit qui justice et réagir te. Mukolo musu ngape na hotele mana okiose lo makambu. Ba olimbisa. Mukolo mususu hotele ma ba okosa ba osa nini ba olimbisa na senge église botika te réunion ya suka na sengi ministre ya communication étant qu'un grand communicateur na sengi premier ministre na sengi ministre communication na sengi ministre justice na pasteur na banganga wana babaya escroc il faut justice ça la musala réunion ya souke ezalaki vendredi na Fikine réunion ya souke ezalaki vendredi na Fikine
réunion ya suki ezalaki vendredi na fikini na avion wana moko na bango signalé ngabi voyez bapesi yo combien ngabi est-ce que défendre quelqu'un qui est dans les vrais faut pesa mboko non pour nous défendre intérêt réel réunion ya ndenge nini ezalaki na fikini ndo bakona liboso réunion ya fikini ezalaki groupe ya ba communicateur groupe ya ba journaliste groupe auto benga kabature tokez bazalaki nombre ya 21 bandai kozela bazwa consigne mais nzambe pe na yebi te loko nini tinda ngai nakota wana ta nakoti na mutamtanzo sa nini nde mutu moko ebisi ngabi balobi bakati po mutu akabunja lesa ye ngabi mutu akabunja lesa na yo voya ngabi bon bazaki ndeni ngabi me yo ifalo signaler ngana batama abi toye bakipete ke yo za nini okoya na justice nga personnellement na obimisa bato wana papa kese na banza oyo ke olobaki nanga l'autre fois que otala pe ba pasteur otala prophète Joël Tatou otala ka oui papa walisa et puis prophète Denis surtout dimanche na batongo achaka fama bakilisi na bango ya papa walisa donc na kende église na tala mona télé pose aura ba connaissance mais connaissance c'est à place moko de fois on passer par là OK ngaza chercher c'est que dimanche olanda kilt mamwele kana ke ngaza chercher indépendant dimanche on dépend na courant toki na courant na pale c'est ça mais na ba WhatsApp landi bon jour kaka oyo na yaka chez wana tango na ke na salle de promo kutana na petit frère téléphone chitana donc ataba 25 mètres et chita mabo papa et beba pe atika opeka na pale donc moyen na kota susu na net na landa bango ezati. OK. Voilà papa qui c'est réaction dans la vidéo tout temps. Ozo kana ba bien kai prophète voyant na ikora itumbele ningo lanje wana aza vraiment la kanda ya koyoka makambo prophète Denis selon ye asali en tout cas qui on somme alobi vraiment prophète Denis azanani o batneso ba ko banga ina mboka oyo et bongo a 5 pena ki makambo esila et aussi la ba kanga prophète ba porter plainte. Au moni des ordres des arts. Mais ça libère monsieur Belé, n'a pas makambo Belé. N'a pas qui après Jésus-Christ. Donc de là 33 où Jésus-Christ a koufaki. Pour koufa le 14 avril. Avec au mois de Nissan. Ti aka ko matali kolo. Le 25 mai. Juif accueilli en Égypte. Mais après Jésus-Christ, commanda là 33. Tina l'an 117 entre Empereur Néron na Empereur Trajan, les Romains, 70 Messi baleka na kati, 70 Jésus babima na kati wa 70. Yango ki quelque part bango balobanga so ka nzambe na osala te mais ka nzambe nanga. Donc parmi les 70 mais le plus influent c'était Barcoziba. Barcoziba pe azalaka kaka na lignée ya David. Mais le que ça là bango différence yango moni tango désordre yé constaté à Nkaki abundana les signaux. Il y avait un grand combat là. Mais constaté tango monaka croix verticale na likolo. Tango zo croix wana tango ka bundi a gagné bitumba a tuni croix oza na babia lobia ndé aka osala dit de Milan pour appeler ça ba chrétien liberté. Appeler ça bango liberté ba no sambela. Grâce ya ba concile de Nicée, concile d'Éphèse, concile de Macédoine. Ne ba kutala keno, ce qu'on a bato no stu baleka ki o ba prophète o nyo surtout. Na na ki danser. Ba kutala na ba acte, c'est Jésus-Christ. Ba bino, on doit danser à Jésus-Christ. Ne Éphèse na 431, ba ko confirmer mwana nzambe. Donc mwana nzambe, mama na nzambe. Mais ko confirmer. Soki lelo prophète yozolo ba prophète. Enfin mutu moko utolo ba. Prophète Denis. Te mutu moko utolo ba. Prophète voyant. Prophète. Soit ça prophète voyant. Voyant ya nini? Te aza musakoli. Amona makambo ba verbe. OK. Yango na ebisio kala bazalaki bandona. Kala bazalaki ba mama ndona. Non, voyant ça biblique, non tanga la Bible bakana kala bando benga ba prophète. Nazo ebiso mama, nazo ebisa yo. So monde ti donc na ekotalo awa
so na yeli petite chérie mo avanda kapai na yo ngana koya na maloba mabete na koya na maloba malamu na koya na maloba malamu mais le jour kaka yo ko sutuka e komi mabe non moni bango baza wana donc baza bato parmi les 70 messi mutu na mutu atira point na ye mutu na mutu atira messi na ye basambelaka parce que biso l'église qui mbangiste église donc biso l'église qui mbangiste ngana ko fundo na l'état te ngana ko fundo parce que papa mfumo lo malobaki muto nyoso fundaka mutu na l'état bakangi mutu ye moko soka kufi asalaka boloko wana na place mutu wana Olobi papa mfumo lo papa diangenda enseignaki biso boye biso bakimbangiste soko fundi mutu na l'état soki bakangi ye obomi so mutu wana sali 2 ans 3 ans 4 ans na boloko mukolo yo po kokufa yo po kosala boloko sont constitutifs de 4 infractions. Je Tiens, suivais micro bien, tiens bien, micro. 4 infractions que j'ai retenues ici. Laisse, laisse. Il s'agit, association des malfaiteurs. Association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie en bande organisée. C'est honteux. Avec des gens qui portent l'étiquette ecclésiastique. Vous vous rendez compte? 3e infraction, recel de subordination de témoins. On a voulu transformer ces témoins qui deviennent des témoins à charge contre. Bref. Et puis, in fine, il y a tentative d'assassinat. C'est la première vidéo. C'est très très grave. Pourquoi? Vous vous rendez compte? Et puis, je tiens à souligner ceci. Une tentative en droit pénal est punissable de la même façon que l'infraction consommée. Cette tentative d'assassinat vaut l'assassinat consommé, même s'il n'est pas décédé. Car la tentative en droit, c'est le fait d'avoir tenté de commettre une infraction, mais que cette commission a été empêchée par un événement extérieur. Il y a les avocats ici, ils me comprennent. C'est trop technique. Mais je me tourne un peu vers cet homme de Dieu, cet homme intègre de Dieu, qui passe son temps. Vous savez qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est le combat spirituel sans relâche contre les sorciers et les féticheurs. Voilà le tort du pasteur Walesa. Mais moi, je suis un témoin vivant. Cet homme m'a tiré d'affaire en 2020. Il vient en hélicoptère, il me l'octroie, il part avec moi, le chemin à suivre. Et beaucoup font l'imbécile, ils regardent le doigt du pasteur Walesa au lieu de regarder le chemin qu'il nous montre. Vous voyez le problème? Ce sont des petits débats de caniveau. Dernièrement, tu peux dire quoi dernièrement? Mon dernier mot, ce sont des infractions pénales. Moi, je suis procureur. Alors, en procédure pénale, les choses se passent comme ceci. Le procureur du lieu, du ressort de la commission de ces infractions, dont la matérialité ne fait l'ombre d'aucun doute, peut se saisir d'office de ce dossier et poursuivre ces gens-là, le faire condamner. Et là, on aura rendu justice à cet homme de Dieu. C'est notre bibliothèque spirituelle vivante, cet homme. Ça va. Il faut que je passe sur beaucoup de trucs parce que je suis révolté. Une minute seulement. Je demande au procureur de la République, du ressort de Kinshasa où ces faits ont été commis, de mettre en route l'action pénale, c'est-à-dire l'action publique. Et je vais lui prêter main forte. Yango moni, la place tombée, barate vometo. Même Talba a dit à Dieu, Yesu, César, Te, je sais que ça y est, ici, Bayuda. Mongo, oh, ils en a elongianani, merci. Est-ce que on a mbongo ils en elongi à César, habité, oh, ya César, to pesa, oh, ya César. Ça veut dire, comme église, ça, alobi, oh, yo, yanzambe, to pesa, nanzambe, ça veut dire, comme église, ça, makambu, yanzambe. Si, ils ont plainte, bah, kofunda, ngo, kaka, l'église. Parce que, n'est-ce pas, wana, ba, chrétien, baza na communauté na bango oyo so problème eza il faut bakende kufunda ngo wana bakobengisa prophète Denis Lesi babengisi papa évangéliste Kabundu Walesa bavandisi bango basolo liwana na suka nango bale bakopesa na mbote parce que balo ajengisa lobi bien soki eza bana kulu na bango wana ya César bamema ngo na César mais comme bango bazobenga bango banganga yebisanga mama enganga nzambe magistrat moko boye to avocat moko boake sambela ye c'est déjà quoi
Akoi. Akoi, ça veut dire quoi? Akoi donc na o ezalaki makambo ya Nzambe. Bino bomemi yango na César. Bobebisi yango forme. Forme baby. Ça veut dire yebisanga papa dange ndabande koloba boy. So nga na mwasi na ngai mama bibi toza na problème na kati ya ndako. Dange ce que tokende ko benga papa ki ngande yako bongsela biso? Réponse à bamboute ezalaki te. Donc nga moko photo bongisa ngona ye. Ça veut donc nenge bango na bango baza banganga Nzambe soki baza banganga Nzambe. D'abord kombo kaka ya tribunal e ozala te. Donc il est d'abord à parce que Jésus-Christ a lobby na Jean parce que donc a lobby boye. Soki mutu tous aurons prié à notre Père. Malgré tout bango basambela ngona marque na bango, boto du lonka marque na bango. Hein? A lobby boye, ba lobby notre Père qui est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? Ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi l'appartient la reine la gloire. Wana donc suki na bandi na 6 9 tina 13 mais na 14 lobini. Na 14 lobi muto nyonso tu akolimbisa muninga na yete na likambo. Nzambe pa olimbisa te. Nzambe olimbisa te. Et mais ndenge prophète voyant lobi les actes. Te kolande te prophète voyant il cherche l'argent. Il cherche son argent pour aller sabana. Ezana garçon mo banda olanda Jésus. So akutie na Jérusalem tala dans alandie na Betsaïda alandie boy. Metanga yebo akuti aboni kolo wobike banda tongo dongo na lukio for banda tongo kolo za MC yalanda nga pona kwanga bozwa kwanga bo pesa ye to silana donc papa ka bundia za kwanga apesa prophète po ba silana siko kwanga wana ndeza makambo vous comprendre ça veut dire donc somba za batu na Nzambe aoleka parce que kolo za lobi oh ya pesi na gauche droite ça la nini droite yebate so donc eza makambo koko tina ndako ya prophète Denis si bonjour na ke bon bango papa wale sa ke kuna te papa wale sa ta keta otinda batu ndenge santene wana tinda ki batu baya ko bikisa baya ko ba ke ne pas espoir ko bikisa mwana na ye wana papa wale sa pa otinda batu alors akoba ko tinda batu bokende soki aza kolo na so pas baza ba masa no bokende pa master wana bokende pa collègue wana problème eza nini na ye akoyebisa bango ke note iza bo te même alobi ke maloba na alobi ke da ba kutanaka ba solo laka papa Denis aloba na ya solo laka na ya ba yokana kana bango mais siko ba yokana ka siko mais yesko voyant le prophète voyant de kaisho ponani donc aleki so ponani aleki abando ganga non aleki pona li solo o ebimisko ya touro ya ko so ba kana bisko donc ya ko leka c'est que faut ko yeba qualité na ye na église wa déjà prophétie moto yela ki ye to asa porte parole ya église te asambela akuna te mais akomisa kaka te ya sepela ni muna saza mna sepela ke omonde ndeti ngala vandia ngala sepela na bango nyonso po baza bato Nzamba salaki na sepela na bango tout de bazawa donc na muto na zaka contre ete na sepela na bango nyonso mais loko sozo kabola biso na bango zande ba makambo na bango na biso ekokanite parce que biso toza na véritable Nzambe biso fado toza na véritable Nzambe. Est-ce que makambo le kana bégise rave bino pe la msuba na ya ba kamba botala ngolo baniti te biso pa na makambo na biso ba te biso pa ina biso eza boye quel que soit problème soko ke pa ya papa lo ba kaka boyo kana mais makasi na mabonde lesi parce que na nzela li bonde linde o Nzamba osala contact osala coalition na yo nzela ka li bonde c'est ça te ote est-ce qu'il y a un type de procureur, même collectionneur, procureur à l'équipe soit cher à Oloba Makamboana ou l'équipe entre papa et papa Denis ici. Est-ce que pas la bino peut me sa procureur cher? Et pas une abisso, ça veut dire quoi? Comment on dit pas non? Tu ne veux pas ça na bino. Tu ne non. Oh yaza invité des marques. Pour y pas invité des marques. Ba ko pesa maloba po apesa bato comme les églises. Il faut appeler ça bato maloba o eza ya église oyo koluka kimia na bato nyonso to babengi yango repentance ça veut dire faut te bato liloba oyo ekopesa bato kimia na motema mais à côté les maté liboso bakanga parce que tango ça veut dire quoi tango ba ko porter plainte non non ozombo ye mto ozombo olobi ye ozombo procureur au dollar po ba yo fundate
procureur ozwa mbongo pe procureur apesa ba avocat na ye ba avocat pe chaque jour wana comme papa babundalisa na lare kochola pona nga wana eza makambo wana eza fo makambo azoki te papa walesa azoki te abukani te soki akufaki mpe mpo bato na mpe baloba likambo aboye kokai mpe ozalaki akufi te wana bato nde bazoloba eza wana bana na ye mpe batomboki te soki bana na ye bana na ye biologie babi tokai mpe makambo bapaster ebele te bango nde bacomprendre te bango nde bacomprendre te baza bana ya papa Kabundu alesa biologique mais n'esprit te n'esprit na biso mama Tiffany bana bakonzi bayebaka ki bokonzi tata na bango te parce que ti bavandaka na ndako batikala okatela père na bango salite ti bavandaka na ndako père aleki tata badame babimi mettons père abimaka na porte tout le monde aza ozaki tout le monde aza parce que bana siko ki bokonzi wana bana bayebi yango te surtout mama ayebaka pouvoir mobali na ye te mais mobali ne prêtre donc bana tata na bango aza mosali na nzambe bafunda deni lese pa nzambe na compagnie papa bon bafunda deni lese na compagnie papa bon bafunda parce que sika bundu alesa sambela nzambe deni lese sambela nzambe ka nzambe wana so aza nzambe moko kasi donc bafunde pa nzambe comme ça nzamba bekisa te bafundaki mpe bafundaki na losambo balelaki bachimboli mabulu bafundi prophète Denis Lesi kasi wana déjà donc tango kaka procureur alobi bafunda c'est déjà losambo wana et déjà tentative déjà ya koboma déjà Denis Lesi losambo ya nzambo ondima te me na losambo wana tango kaka procureur alobi tofunda si Denis Lesi akufi déjà ça veut donc Denis Lesi aloba bango nde basengi nga nakufa yebisanga na tribunal to na justice tango bisi mutuka ke no yo na ko bare itikali déjà likambo siko donc il faut bangonde na prière wana so faut donc il faut bangonde ba garantir Denis Lesi 40 ans encore ya vie pour so Denis Lesi a eu problème donc ça bango ba bare à partir bango ba papa ndenge papa asenga lo sambo esa mabato kapao ba kundai mais na yebisi yo mama tango Jésus Christ abotami ba roi mage bayaki na ba or na ba biloko ebele bayaka na Malte zani Malte musala na ngozani Malte za for Malte so mutadaye ne balamba mutu bakundi ça veut dire bayana intention ya mabe c'est déjà donc les frères ozwa kaka pau yebisanga to le ka boy na balabala kuti petit moko boy na pau so donc to bande ko ya bobi ke no to ko pe ça veut danger ça donc Denis Lesi ça débat danger oyo par erreur bakulu na ba ko sambela ndeni église or ke baki na ba pau na ba machette par erreur mais est-ce que babengi bango voilà babengi bango ba chrétien ça veut dire ba chrétien tant ozoka le mot chrétien vient de crucifixion parce qu'il y avait 3 croix na kati ya Golgotha on saki ba 3 misatu croix moko ya muyibi croix moko ya ndoki c'est quoi donc 2 croix wana ya ngondo mone ju pau bakunda mutu moko or que te ya lo bibo limbisa botala degré ya mabete mais kolimbisa pe suka wa te mais bongo kolimbisa bongo biso moko banda donc tokoli si tokombo tosali pe ba mabe kombi ebele ti nzamba limbisa alors mais nzambe balobi donc epa inende miséricorde donc yaza pona nyoso ça veut dire donc comme biso to osambela nzambe asali mukili nzambe asali mukili na biso na 100% c'est 98% za bénéfice chaque heure donc efasa ta na nzambe atala kaka prise neza kaliwa mais papa nga na ngina no étant analyste o mekana ko analyser est-ce que bana oyo bazana katikati banu bayaki ko témoigner batiki banguma na bango tout ça pour à partir na bango baki ko soana de prophète Denis Lesi de créer makamboni est-ce que bano pe o bazo tout ça basel na nzambe mabaku soit disant que babongwani tout ça est-ce que bango pe litomba na bango ezana te mais Christ alobi mwana na muto oteka mais malheur na muto oteka mabeko ya malheur na muto akoteka donc mwana na muto akotekama Denis akangama na ye mais malheur a apporté des plaintes te tolobi te ka okangama nini te wana ezaka maloba lobi na ba qualité pe ya Kabundu alesa afunda denile afunda ete afunde na so donc afundi accusation ya liboso de Jésus le faire ozwa pau wana pe komi kaka accusation donc ba pe ba accuser donc ba ba kanye mabete beaucoup tu ya bino leki na télévision en public ba tutu ba donc c'est que bo enterra ngaka
Bon enterrer yango boye. Bana na pe baza litomba na bango. Banani? Bano wana ya ba yeko bongo la mo. Te. Oba. Nani te oyo wana ndenge Paul azoloba lobi abi Satana azana batune donc dès que Satana a changé te. Soki a changé qui pourquoi azolobela makambo ngoma? A changé te. Bana ba témoignage ba changer te. Te ba changer te. Paul alobi bolanda bango na ba faux prétexte te ba bazoya nango. Comme Satana a changé te bango pe ba ko changer te. Comme eloko azalaki nango besoin il a attendu ça. Amonaki yango te. Yango moni sibo alobi te fo aleka. A bébi sa réputation. A sali. Yango moni la landa ki ye prophète oyo. Alobi soki eze ya solo jo wana ya nguma. Bon comme yazo dérange zo ye moko yakana. Na landa ki alobaki jo wana ya nguma ye moko yakana e poto ozela e. Yakana jo wana ya nguma. Omoni biloko oyo batu nde ba kosakana na makambo nzambe. Ndeti muto ozo benga wana. Bango ba kosakana na nzambe. Nan. Ozo ba prophète voya. Avo kamona nini? Parce que mboko tata Simon Bimangu na mona yango ya mona nini? Ya mona parce que le 17 juin 1944 na prison d'Elizabethville. Papa Simon Kimbangu alobi dans 16 ans tozo zo indépendance. Tala forme mboka ndenge kozala. Apesa forme mboka. Explica makambo no student ndenge kozalela. Ya monini. Ya moninde ko palari yako. Ya kolia kalari pa ya papa Kabundu Walesa. Vous comprenez? Donc ba prophète te ba prétexte na bango ya faux donc baza ba faux prophète. Donc ba ye na mukili ya bato sans ordre. Pour l'état pesi bango kaka droit ya ko jwa mukanda. Merci en beaucoup. réalité, mais papa. Donc en réalité, donc ça pas tika makambo nzambe na bakolo nango. Bakolo na bale. Biso ka ndenge ozomona to vandia. Batika makambo nzambe na bakolo nango. So pena ke babi ke Congo etikali ka na église moko ndenge tozalaka na Inde église ya ka moko na ba bouddhiste pe kuna na banini bazaka na nini moko. Biso pena totika na église ni. Chimbangiste. Olobi? Biso totika parce que église kimbangiste c'est église o eza église ya ba levenate. Ndenge ngadia da ndolo ba mupaya kotika la ka mupaya. Eza église ya ba levenate. Eza église autochtone. Ya mboka na biso. Amoni so lelo bandi ko tana ba carte d'électeur. Omona kinois botama na Kisasa. Donc omona kinois. Donc omona un Congolais botimwa na na Brésil, na Amérique par-ci par-là. Mais village d'origine ba comme Amérique te. Ba comme Masimanimba, Songololo, Sonabata, Bokungu, Kasai par-ci par-là. Mais tame abota makuna mais siko mais so bache na ba nation ba comme vraiment église église nationale oyo eza ya chaque mboka c'est l'église kimbangiste. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi